Mbote bonjour na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to chalo l'océan du Congo na chaîne de Libération et pai oyo tozalaka bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka epai oyo tobelaka moto ya papa Lemoloto ekita etumba misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo toconcertizaka tomobilizaka tosensibilizaka tosalaka éveil patriotique epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo tozalaka bongo basinzili mpona kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe totelema biso banso tokata likambo na biso po ete tozwa bonsomi na biso epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakuke mpona kozala lisekwa ya république démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso les laboureurs oyo aloba na biso bêche fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui ekomela bongo équipe pour la télé États-Unis d'Amérique na manalanga na kunya dolanga ezui ekomela les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mirai Mave na Angleterre et le bota mobimba ezui ekomela bongo Jolili Batombo la France Juka Ama le number 1 aussi de la presse congolaise maman Célestine pe papa Michael pourquoi pas papa Alfred na maman Clarisse na mboka ya lipasalanga ino ya se ante live et comme la maman Vava maman Jolie qui est dit ba maman ya moto mojali moto mozimanete maman Jawa assalamu alaikum na ba mizilima ngai pe na Anita Babe il faut que le moto ba kokolo mumba bana ba patriarche na biso ba maman missionnaire et pourquoi pas Jende talota ketumba kila menkane ko tobo kila ko defa pekato pe mama sociale mama ya bana bitike na akene la chabienne merci na Big Daniel Ngenda merci na petit frère Zola merci na mona mère de Bruno merci na Bilonio Sona de Bruno na Autriche yanga a mona mère nanga de Bruno na Autriche merci na Gila Roche Tamutunga Lik Makanaki Eratakate en Autriche merci Nabino Banso Bipai Biso Ezomi Bino Balandia Océan du Congo chaîne de Libération la Dauphine 50 NCCL Pena Bande Komoso to bundeli kambo ya ba vie to bundeli kambo ya ba joie to landa émission du début jusqu'à la fin to partager to liker to chaba commentaire basi je sais que ba j'aime ndenge Achille Tela asala la France pourquoi pas maman sociale Tela, grâce à Tela, Umba, hein, voilà maman sociale pour la France. Vraiment, tout est les mébiso banso, tout bonde tout maman Sidonie, Mikolomileke, Belé, maman Sidonie, nanga vraiment, Mikolomileke, Belé, Chantal, Tambila, vraiment, maman ya moto mojali, Nzambe Azala, bilo penza téléphone, ko Luka, ko Balu Saboué, yango peso sala défaut ba numéro, et Belé zoti ma peso maman Sidonie, tout ça la kadona monté, Manzambe vraiment Azala, on a papa, Bisika Bozali. Abattre la bino bande kolanga lelo to kolobela kaka likambo oyo etali mapona na République démocratique du Congo lelo to kolanga to interpeller conscience plutôt ya bakambia ye ekolo Congo na mai o mako sala na République démocratique du Congo vraiment mboka la biso a un sérieux problème ata koto kolinga kotala te e bande kolanga likambo lizai na République démocratique du Congo ya solo la banzi baike balingi kutute to tele maboy tolo bapamba te ba menace oyo ko yela biso makambo oyo eko komela biso pe nzoto ezali malamu te po ete to kozwa kiso elongo banite misolo misali malamu te ndeko ko yoka o mawatindelo $100 hôpital na biso lelo kako koti bona ba examen mbongo o kutozaki nango 230,000 francs congolais ekomi muke pamba te lokola dollar eko mata biloko biso biko mata be examen bi mati petang mususu pe na ba matériel oyo elongo banite mais lokolo zai na bokono ko sani ko kende oko kufa la maladie mususu sa mususu maladie mususu ba ko pesa yo pona nini to na mako kita okela hôpital minene pe hôpital minene yango ezali kaka lolenge moko yango to ali ko senga na ba kongomani ba o balinge kolo wa bango to tele mabiso banso to bondele kolo wa biso da bantu ba uti kolanda video yo oyo ndeko mobali akoloba ke mutu na kokotela biso latine ya président to zaina lokola Félix alors que des vidéos en la suite mais il fallait qu'il ait la bino ngo problème ko bolanda nani akoki ko sepela ko sunge ko lo Congo ta ko na président ya bolema nani akosunge ko lo Congo tango mokambi ya Congo pe bakambi ya Congo bali ko tambola bolema moto moko ko pesa Congo maboko te kasi soki bapaya ba moneli biso likambo yango bongo biso moko ba Congo mani to mona kate
yango lelo to mekana ko sola ndeko na ngai mwana mboka akundwelaki biso video moko tozwi yango bongo na digital ezali émission ya bato mosusu toyebi te soki ekozala malamu kasi to mekana ko tia yango kambo ya l'homme puissant c'est la biso vidéo de l'Union pour la démocratie et le progrès social et la police nationale congolaise, l'UDPS avait donc organisé un sit-in devant le bureau de la CENI à Gombe. La manifestation a eu comme objectif le dépôt d'un mémorandum. D'après les cadres militants de l'UDPS, parti cher, vous le savez, à Étienne Tshisekedi à Mulumba, l'opération de la révision du fichier électoral serait émaillée de beaucoup d'irrégularités. Il déclare avoir des preuves d'enrôlement des mineurs, militaires et policiers, ce que rejette en bloc la Commission électorale nationale indépendante qui veut des preuves, mais entre-temps, la démarche démocratique a été transformée en violence. Omer Mukinda, Claude Peroloara. Chant de victoire, effigie d'Étienne Tshisekedi avec des banderoles en main. C'est l'ambiance qui a régné ce lundi devant le bureau de la Commission électorale nationale indépendante sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Les membres du directoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, accompagnés de militants, entendaient ainsi déposer leur mémorandum au bureau de la... Na banzi ete bolandi yango na bokebe yali akala. Mais tomo landi yango pona nini? Po awa tomo kundolaka. Po ya kotel sala bakongo mani ete. Est-ce que sengele to bika lolengo to ko bika lelo? Wana na video wana ba ko zongisela biso makambo ya UDPS na tango Tshisekedi wa Mulumba. Lolenga zala ko sala ba marche tango mona mboka Kabila zala ki la pouvoir. Bazali ko tombola mongongo ko revendiquer ba droit. Lelo soki Kabila akoyi et alite pour opposition sala ki mosala bande ko nanga. Lelo soki Kabila azali lisusu la bokonzi te. Ezalité pour être opposition sala ki mosala. Makambo makolo ba malelo Kabila lobaki yango zoa lobaki yango lobi pouvoir na bango ya makila. Ba bundi tumba pona kolongola Mobutu. Mais suka tango to sangana ki ba Kongo mani ba telemaki opposition ezwaki pe maloba et telemi pe na peuple Kabila koya kito akoya kite boni sikala tango ayi deux pes opposition ko malokola nyama solo bato baloba te boni na tango ayi deux pes opposition ezala te donc ayi deux pes lokola zui pouvoir ya lolengo bazola ki yango donc bato bakoyi ko s'opposer la bango te oye komi eloko nini dictature ya lolenge nini na mboka nini opposition existaka te na mboka nini bato batombolaka mongongo te soki nzala ezali soki pasi ezali bino bokoma kobomo bango bokoma kokana bango bokoma kotya bango misapi na miso bato boko miso mpo moto alobi azwi nzala mpo moto alobi pasi ezali tozali na zongo toali na inga soki tosimba to likambo letali sociale ya république démocratique du Congo bandeko langa toli na lotiliki te lotiliki koya pipi pe bakosenga bato facture pe bato asinali bakokota na kanza kokata basinga lokola bango baopesa bato énergie babone bali na valeur te mbongo ezali te bato bakofuta lotiliki la pasi pe lotiliki yango ezali koya kokata na tango elengi est-ce que la mpoka Mobutu lotiliki ekata na ka lolengo yo lotiliki soki lebe kata na bakokomela bino letando eke balobi bolimbisi na babone po bakoyeba valeur ya moto kolandisa bana mobeko likonzi balobi botosi ya moto kasi tomoi na gouvernement o botosi ya moto yali te moto soki akei azwi mokoti na ye atelemi akosala likambo lolenge alingi mpo azali na kati ya pouvoir yango ya nini oyo koya lelo konyokola bato mpe kozongisa bato na kati ya bowumbu pouvoir oyo eteki mboka eteki biloko biso pouvoir nini ya malonga oyo esengeli batombo bato boye kobomo kobwaka la boloko lokola banyama moto ali na tango ya kolobeloko te pe na bapanze sango ya bolema pe bali kokota likambo yango ya solo kelasi lizali malamu ya solo nzambe pa pambolaka nzambe akoki kopesa o mayele po ete mayele ya kelasi pe na ya nzambe yali biloko mibale oyo ekeseni nzambe azali likolo ya kelasi po ete babiso oyo pe toali pe na ngolu ya nzambe tata kasi yaka na mayele ya malamu koya na bolema te mpona kotuka mpe koloba mpo bino bokolia misolo ya mabe oyo lobi mpe bokofuta yango monyokoli la république démocratique de Congo ya limawa te surtout ngai wa bino oyo seya na telemi awa soki moto akufaka mpona kogangela kofinga kointimide mais sengeli nakufa
yango tosengaka londo mpe tosengaka bato bosunga biso toyaka na misolo bamaladi misusu tokobela boke l'hôpital bapesa kisi te ali milimo ya bandoki bakolukaka biso tokufa bakobundisa chaîne bakobundisa na ngai molobeli mpe bato nyonso mais tokotelema na ngolu ya nzambe tata po ete toyeni etinda na ye nzambe akobatela biso boumeli ya butu ntongo ekotana kaka mvula ekobeta mpe ekokatana elonga ya Kongo ekozala tokotambola be lolengo tokotambola kabuya tshela biso bloc de l'opposition pe tokolandela bango ezala ministre intérieur Peter Kazali oyo azali responsable ya makambo ya sécurité awa na Kongo mobimba to mpe Gentini Ngobila makambo oyo eleki awa eza korapele na baméthode na yango oyo elekaka na yumbi mosala kokotisa désordre bato bawa mobulu ekota na mboka mpe comme baresponsable politique ya mboka oyo tokotika yango te tokolandela bango te na suka mpo responsabilité na bango ezala établi parce que likambo oyo wana ya kosamba milice kotambusa bato na bamachete ezali crime imprescriptible ya haute trahison moko te na kati na bakongolais akosangisa bato basimba bamachete mpo bazokisaka bato mpe bazali encadré par la police par l'hôtel de ville ezali lokokondima mata moke te na kati na mboka na bandi oyo bolandi bloc de l'opposition etelemi eyokoloba bamarshe yango bakosala mosala na bango atako lelo tokoki koboya moni suka ya bakongomani ezaka nini toza lelo kosala te siko tosala biso totelemaki tolobi ete bosoutenir biso bolingi kosoutenir biso te totambola lolengo bilo bolingi parce que pour le moment c'est bloc de l'opposition oyo ezotelema eza koze matata mpona akela ngambo Moïse Katumbi akela ngambo mwana mboka Martin Fayulu Badidi akela ngambo Denis Esanga akela ngambo bango nde bato bakosala siko face bango nde bakobundisa Sénat lolenge lazongiselaki bino video ya ndeko mopanzi sango nazo yango na digital oyo mpe IDPS ebundisaki Sénat à l'époque de Joseph Kabila memema bango mpe bakendaki na Sénat boyebi ndenge nini elekaki bango bato bakosala face sikoyo batelemi balobi babunde tu baba oseton peu importe dimension bakosalela yango peu importe profit okopesa tokopesa bango maboko po ete bino boboyi kopesa biso maboko boboyi kopesa résistance misolo esala mosala nango bandeko ya papa ngbanda bino baoyo bokitani papa ngbanda na résistance bozali wapi bato ya pareko mosala nini bokosala boza kosala nini toboyi maloba toboyi baraisonnement ya milayi po ete bokomona kufa ya bato losilo Merlin Vuvu ali bongo na l'hôpital bobeya nsima ya marche mwana mboka mopanzisango dosta boyebi makambo ekokomela ye est ce que bokobenga ye na koluka kotuna ye mopanzisango Jérôme est ce que bokotala ye bokobenga ye bandeko bayike batie biso mpe mpenza keba kabuya soki mpenza fefele mpo ete babengi baluki na bisika mosusu kobenga toyebaka te soki balukaka ngo lolenge nini mpo na koloba ke nafungola monoko na ngai ata moke te ya koloba makambo etali mwana wana kabuya kotaka kobanga ntango na ye nalobanga te nakoloba te nakoexplike de bato donc nakoki kotanga ta yango te soki nameki liwa na ngai balobi naloba te na mama ya mwana mpe abengi alobi na océan na boyi kokota likambo ya bosi bomoni lolenge ya mboka alors kotokula mpe tokokota te me nakotelemela likambo ya dosta mpo ete alindeko nanga mopanzi sango nakotelemela likambo ya Jérôme mpo alindeko nanga mopanzi sango atako basusu bakokebisanga balobi koloba likambo ya Jérôme te mpo ete ye ngambo deja ya tata mokonzi boye ekolo ekotaki likambo na ye esimbaki ye bato bazokisaki opposition tokotelemela likambo wana tokotelemela likambo wana po ete bato nyonso bamoni yango na miso ke bato basasi bato eyali bongo basoldat mpe bafabo batelemaki mpe ekipe ya oyo elataki teni wana mosusu wana ya nini ya du progrès bango basimbaki bamaseti
Boka emoni bango na moni pe bomoni bloc de l'opposition lobi ni kamboile faut justice c'était les mecs nga batu wana bango bali banani po ete bango batambola maseti pe na moi makasi pe la police ekotala bango ekangi bango te tokotambola la politique à 2 points de mesure te yango toko senga la bande toko kufa kaka likamba Kongo lobi mamosi yako kufa bokotika la kobela oteko kotena kokufa na limoto na kufa tendeke bino bali banzambe mais les sungini toi na ngoposa toi na posa so ya ba maloba te ba sans effet tete boko sela kanzambe makambu te nzamba tendele bino océan aza lokola Deborah bo sunga ye akocha bo moina ya koloba ya kotembola makambo pe ko sala yango libanda bino bo sunga ko océan bo sunga kaye poto sungana to ina posa ya kobunde tumba pe ya ko libérer mboka la biso po ete mabele mabiso mali mabe mboka la biso c'est tekame mboka la biso c'est keito la ksibino no lolenge nyoso et loko moko tikala ba congolais alita et tikali ka basa sa biso ndenge ba ko sala lelo mais to ko linga te po ete Congo ali ya moto moko te Congo ali ya biso banso ezali bien privé ya moto moko te to patrimoine ya bato moko bo nous avons 450 ethnies sous ethnie bango tout faut bazala ba bénéficiaire ya mabele na bango République démocratique du Congo nous appartient to koloba selon mobeko konzi et pesinga ina bo somi ya koloba ba article ezali wa ata ko ba ko linga basenza mobeko konzi kasi moto ali bobe na valeur na ye moto akobundela mabele na ye akobundela kolo na ye peu importe dimension la peur doit quitter nos esprits ndenge le ba Félix Tshisekedi alors bien loko ezoboma ba congolais ali père alors peur doit quitter nos esprits faut to bundela Congo bande ko ngai ba mama ya Equatel na bandi précisément na Yengende bazali na message ya koyebisa président Eli Martin Fayulu toute la vidéo kabuya l'emposer bolandi wana tokomokenda biso basuka bamama bapesi message na mwana mboka Martin Fayulu Madidi message oyo il faut interpeller mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi bamama wana ezali kolela cri d'alarme ya bamama bali kolela balobi tovotaki Fayulu biso tovotaki Fayulu message bapesi mais lokola biso epa na biso message ezaka bobena koyemba epa na biso ya kalikamba lokele lokole plutôt epa na biso ezaka kobetaka ngengengengenge na kokola biso ya kota bo mama nanga abanda ko beta va information bana bon wala kokola ba ya kota ya mama nanga avant information ça mabeti lokole na lokole wana kokola ngam tabanda ko beta alors ba mama baleli président Martin Fayulu Madidi ba votaki Fayulu biso to votaki Fayulu biso to votaki Fayulu biso balobi to votaki Fayulu cela veut dire bazali ko interpeller dès que bolobaka lokote le français conscience ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ko yebisa papa biso to votaki yo ce n'est plus le temps otala na gauche otala na droite c'est le temps otala makambo ezokomela biso toza kokufa nzala toali na lotelekite hausse des prix zando kolia malamu te bana bakotanga te makambo nyonso ezali molili yo oyo biso tovotaki tobeleli yo po biso toali na makoki te makasi te akomotombola mongongo mpe kokoma na esika wana kasi yoka bobelelo yembola biso tovotaki Fayulu bamama Yengende bavotaki Fayulu na Kinshasa bavotaki Fayulu ata na bandundu bapesaki bango te bavotaki Fayulu na Kasai bavotaki Fayulu na Este Mobimba bavotaki Fayulu atako bakoselaki bango ebola bavotaki Fayulu bavotaki Fayulu. C'est le moment Fayulu au téléma. C'est le moment Fayulu au tala. Au lobby nini na koyeko sala parce que on a tout fait. On a tout vu. Bosali botomboli po ete réformer salama Félix Aboyi réforme. Bon lobby likambo ya seni bacha denika di matin bacha denika di.
bolobi likambo ya enrôlement awa basali na lolenge na bango e bango moko la kati bamoni ke ba carte wana eza mabe balobi senge babandela yango mana nanga na kunia de nanga l'États-Unis d'Amérique équipe pour la terre nzambe santé mais tokoloba kaka mana tozala choix te bosali bamarche ya lolenge oyo lelo liki mulompo yali na boloko oyo lelo bandeko bakufa bakalala oyo lelo ndeko na ngai kombola ebunganga kabuya oyo azali lelo atikali na mabende oyo lelo bato oyo ndeko mosusu kombola yaka nani Cédric atikali na mabende oyo lelo ndeko lango tokendaka kuna na kati akufaka na ebembele komaka toluka bato ba Monique banini ekufa bato libembe pola bato bali condamné à 10 ans bato tikelo lelo bakobengaka biso masungi alite bakomona te basa ba porter disparu bato bazali ebele batikela ba choqué oyo lelo kaka la marche ya lamuka mwana na ngai propre mwana ya yaya na ngai Christian Bokako atikala na promalisu na banzi tango nalobaki likambo na ye wana bato bayiki basomelenga ndeko na yo te mwana na yo te mwana na yo te mwana na yo te nalobi likambo te mokolo eloko awelaki eloko na ye te ali mwana na ngai nayebisaki biloko biso na libota biso to ali victime ya République démocratique du Congo mais un jour nzambe akosalaka po ete bafuta bango pasi wana emema papa na ye na liwa Bokako personnel mais lelo na ngolu ya nzambe ali malamu nzambe ali kosunga ye na sunga Bokako nayebi te mpo na nini ntango nalobaki mwana na nga balobi osea akosi mpo ete azwa vi ali yango bakosakala likambo ya moto osepela likambo ya moto mais nzambe oyo ayebi akobika na ye na se na ngolu makufe na Congo babete ye masasi na Congo yango noyoki bamama balobi tovotaki Fayulu eyali interpellation Fayulu biso tovotaki yo motema na biso ezali epai na yo tokobunda etumba ezali epai na yo tokoloba epai na yo bandeko totala Congo lokola monguna te metala ekongo ele ekolo na yo bayike babiso benganga mama osea on est fatigué oza fatigué poto ezalaka ya yo nga azongisela baoka bo États-Unis ya yo atu ozwa nationalité ndeko na ngai oza d'origine origine na yo bayebi mutu mosusu bapesi nationalité babengani ye tobundela Congo tolinga ekolo ya biso bosoutenir résistance bosoutenir résistance Congo a un sérieux problème motema mabe Congo a un sérieux problème Congo alobaka trop masala keloko te yango moninga bato mosusu la bloqué bango parce que tu parles trop aux l'excellent méga otindelaka ngai te nasombaka méga na ngai parce moko zwanga pendant un bon moment pour dire seulement de bêtises tu veux seulement condamner au niveau la sanga litanie à français oyebi au niveau pour na sima na yango tozwa conclusion eloko te nous voulons conclusion nzambe te Dieu loin Dieu yeyo Dieu océan de la presse Dieu yeyo oazoya koyebisa yo telema bundela mboka na politique oyo tozokende nango ekopesa nango biso bomoi te mpe ekosunga Congo te parce que ezaka politique moko yango moni bamama babi Fayulu biso tovotaki yo parce que ata leo bakela seni bakoboka balacrymogène bato bakobela bato bakosala boye bato bakokufa eloko boye kozwama te politique ya Congo c'est la guerre politique ya Congo faut tolakisana mpo bato baza kokamba Félix bakweya parce que Félix te moto aza komekamba mpo Félix azwaki te c'est que ceux qui supposent bolobi to ça l'élection ya Zulu Zaba o ezala ngote obeboke na négociation c'est toujours Félix a besoin de ça ya transition to konyo kwa malisusu kaka po bilo bokele boyokani bapesi bino lolenge ni bokole et peuple yango balobi to votaki Fayulu ça veut dire qui dit Fayulu qui dit peuple qui dit peuple qui dit Fayulu alors Fayulu c'est le moment où yeba nini okosala na awande na sukisi na ngai ba jeune ya Katanga bango pe bamoni makambo elekaki bazanga ite kopesa memo na bango na banzi kabu ya ocha bongo to kabwana beso. Union des jeunes Katangais province du Lualaba, déclaration de ce dimanche 28 mai 2023. 1. Union des jeunes Katangais félicite et encourage les 4 leaders de l'opposition pour les actions menées pour demander la recomposition de la CENI
de la Cour constitutionnelle pour les élections transparentes et apaisées de décembre 2023. 2. Union de jeunes Katangais attire l'attention au Premier ministre, chef du gouvernement, et au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que Moïse Katumbi Chapwe est un notable Katangais qui jouit de tous les droits constitutionnels en République démocratique du Congo, dans ses articles 22, 23, 26, 27, y compris l'article 30 de notre Constitution qui stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement. 3. Union de jeunes Katangais fustige l'interprétation controversée de l'article 30 de la Constitution pour leurs intérêts dans l'espace Katanga. Quand il s'agit des Katangais dans d'autres provinces, les restrictions et les autorisations sont d'application. Cas de Moïse Katumbi au Congo central par le gouverneur Guy Badou, oubliant que les hommes d'affaires du Congo sont en plein essor dans l'espace Katanga. 4. Union de jeunes Katangais rappelle à l'Assemblée provinciale du Lualaba et à l'exécutif provincial que les ex-agents de la GECAMINE passent nuit à la Belle Étoile plus d'1 mois dans l'enceinte des installations de KCC et demandent une solution urgente pour mettre fin à ces... Merci Kabouya, l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Gloire Ngoma, Missap électrique. Merci na Pape Djay, directeur de recherche stratégique et sans mon conduit pareil avec M. Babiso. Matondo Makomela Bino Banso Balandi. Il y a Océan du Congo. Bon s'abonner massivement. Bon soutenir Molobelo Abelo Océan de la presse de l'équipe Laï Mobimba. Poto a la force, il y a Kotambola. Cette fois-ci, il faut Tambola. Mais Tokotambola, l'olenge kani. Parce que tous les makoloté. Kozanga makolo ya ligne, nous n'avons pas d'argent. Oye comme Mabiso la bisiko bandeko ba ko benga biso. Bandeko ba ko benga biso partout, mais moi to comme ezate. Soli bolenge to zonga ya lolenge to zalaki bandeko bosunga biso. On a besoin d'argent. Pour abiso to aller na mbongo te, to ko fonctionner te sambo. Maman na jolie la Suisse. Maman to ko bengo parce que tous a besoin de misolo, mama to ba songa biso. Maman missionnaire, la chabienne. Bandeko la biso banso bisika biso ezwami bino. Bon soutenir biso la chaîne Oyo. Et puis bah fidèle abonné la biso, bon s'abonner massivement. Bon t'as l'émission du début jusqu'à la fin. Bon partager en gros la mère de Breno na Autriche. Vraiment merci na maman Dolo. Tout est la consola na Nicolas Meleki. Merci na maman ya Moto Mochali. Bozali tellement ébélé. Béatrice Lokwa na mona ki message na yo to kosola parce que bon monika mo ki les abonga vraiment la kokakate hein ba makamoso so vraiment na bomo inanga penza boye na za vraiment pe mutu ya lolenge mususu ba obayebi na éviter si facilement ce qui mabelinge komela mai likolo ya mboka to ko linga pete ke batu ba so biso lokola to za batu tete to za batu parce que nous avons aussi des familles to kola pe malamu ba ope ba yebi biso alors na tango ebundala ekimelo ya nzambe soki ndeko no bozana e bolamu to za la kaka bolamu o pesanga ba mangala te oyo ko sala nga kitoko te vraiment la zaka trop fragile côté wala et puis la zaranga mo moi la moi c'est le botala ngai ba bondela ka ndenge ni mais na zala ka bolingo ko pardonner pe ko limbisa ndeko la ngai na ko benga yo pe to ko sola to kesali ko sola matondo mingi ko mela bilo baso vraiment merci na ba maman missionnaire merci na bilo baso mais loko les autres na bilo bo pesa misolo po to bondela ko parce que eux ko koma lobi boza pe la ba famille bozali na bandeko maman c'est ezala ki ndenge ko benga te ko to na ngai te parce que dans ba yango na parabole mais ba oyo ya biso ba ko yeba yango na bolai nini ko lingesa la mana mikolo bezali ko alors bosonga peuple pas à la makasi pour repousser vent haut. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC. Poto bima la solution ile kozaka moko za soulèvement populaire. Poto longa makambo nyo sur le soulèvement populaire. Na beleli bato nyoso baloba ko no ya Congo. Na beleli bilo nyoso botele makambo za ba défenseur à Congo partout bozali. C'est le moment tous à la 1 pour te soutenir Congo. Division et à la musique à la biso. Oyo eza ta ya koluka leadership te
oyo eza temps ya koloba yo te nde manière de trouble ya trouble oyo ezali temps oyo biso banso tosangana kola tolobelaka Congo tozala moto moko po tosauve nation na biso mpe totya mokonzi oyo biso nyonso tokolinda soki torate temps oyo nzambe kaka kwa lozolo. Merci la bilo banso na lingi bilo mingi Mamour d'Angola na moketeni Florence Matondo Bido. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Nzamba zala kati ba Congolais alongola bango motema ya 15 ya likunya ya koboma ya kosasa ya division ya tribalisme apesa Congo force oyo koki lolenga apesa ki bana Israël kaka ndenge Nzamba lobaki pona amour ya Israël akanga monoko te pe pona bolingo ya Congo akanga monoko te apesa ba Congolais mote ya malamu lokwa toza poso moyindo alongola moyindo na kati la biso acha ye na kati la biso pe molimo na ye engenga motema mabe wana tozaka nango ya kobomana ya kolia kanyaka ya kolinga baninga ba avancer te elongola kati ba Congolais pe biso banso totanga kombo ya Congo autre bito lingi Congo pote to bundela yango la bosolo toza liboke pote to longa ingeta la patrouille la mort nous vaincrons papa Alfred et maman Clarisse bye.